Mao na odotanga sur la brine wana bazaba na kobenga mabani bazaba ndoki ya vie na biso Jani Fai omoni ma vie Jani Fai tanga za ma vive Jani Fai ba Sylvie wana na banani bo ba kolo ba vraiment mutu obso to koyemba maki mama ya bana za mère na biso Sylvie Mao OK to rediete oh la brine to yebiete da sudika be la brine net nga rebiete bana biso Congo comment na ba artiste le rôle ba vieux Satula ba artiste belé oh ba bimi le koso oh vieux d'ailleurs vieux jana d'ailleurs ba profiter la loi vieux ba lié ba mongo ba artiste mo conscient oh ba artiste mo ba mania oh ayeba nuku tuté donc je vais faire jana leki ba musika. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Mbote na bino nyonso tout partout dans le monde esika nyonso bozolanda biso nayebi ke bino nyonso tout bosepelaka na chaîne na bino elobelaka bino makambo ya kitoko pe ya bien nayebi ke nde boza wana boza déjà pressé ya koyeba nini oyo tokolobela lelo to pe nani oyo toyambeli bino na mokolo ya lelo eza bongo wapi ngai ya bino RM Rose Mpongo la Madra la Reina mwana ya suka na ebite soki olingo benga nani po olingo linga te obenga kaka mwana suka ya mama donc mwana suka ba mama yeyo o asepelisa rabino to susu lelo na émission na biso Trace comédie o lelo to kolobela makambo o etali ya comédie yango na yambeli bino lelo o eza bongo wapi artiste ya Willy Yaba o lelo ko panzela bino le supu ba biki ya panzanaka donc bozala wana déjà ko zapete ko simba télécommande te ko linga te ke mwana déranger yo lo bana batu nyonso ba otsa makelele batika parce que lelo ezande lelo. Bonjour papa. Bonjour Rose Pongo la Madra ya Willy Yaba Rose batu ba otuna bakasi le roi ya Willy Yaba asila tu as Willy Yaba voyage toi kenda wapi lelo ba moni en bonne et du fort. Wow, merci vraiment Rose pour la Matra. Jean-Willy Yaba naza toujours en vie. Il dit que copine biso Zara kota bima René Biraebi parce que René Abi soit bien tout le temps à Soaranga. Donc naza vraiment. Merci beaucoup ya Willy Yaba notre artiste votre artiste aza toujours kakawana ya Willy tolingi totuna le kaki ndenge nini parce que toyebi que tous les comédies dans le monde azalaki na matanga ya notre artiste paix à son âme ya Jani Fai donc o uteko tika biso tolingi totuna na matanga le kaki ndenge nini pour mona ki artiste nyonso tout bozalaki wana ensemble na biso pe ba chroniqueuse tozalaki wana pona kolila notre artiste ya Jani Fai matanga le kaki ndenge nini. Wow, merci vraiment Rose Pongo la Madra. Avant na bandana pesino mbote na mama Mokonzi, mama Denise Niakero, merci mama na o nyonso salaki pour la corps ya grand frère Noko papa Kulutu vena biso nyonso mukileye Jani Fai. Merci vraiment, il y a trop merci mini maman Denise Lenge au tchaki ba moyen pour corps et vraiment awa. Et puis merci na Mukwa Tombolo Fachi Beto Rumela Nayo président ya Boya Salate des biso ba congolais to Tombolo vraiment zala Rumela ba mandé belé pour nous on a question na yo vraiment nazaki vraiment na matanga moni le ba comprendre que Jani Fai as artiste. Oui.
Obi tolela na biso ba artiste mais il y avait Jani au sentiment que misé on a depuis à la misé c'est la première artiste comédien bacha on a c'est vient sur Jani Fay. OK. Donc on a une matanga qui bien tout ça qui mais et ça lui a passe quand la vient na biso Jani salon ndembu kilebi. Ba biso to ba icône ba ve Jani. OK. C'est là ve jouer na ye, ve mai bo jouer ma casse. Ai bo jouer ma casse de ba biso ba yaba to copier ma vie. Hein? Tant on va dire moi qui vient d'ailleurs. Ça là ma passe. Mais vetan wa d'ailleurs ça qui passe ya Willy ba notre artiste ba tumsu ba banda ko bazongi si préféré. Pona besoin ba tebe ba lingana bango yo bana ba fan na yo bazongi si ya Willy ba notre préféré. To lingi to tuna parce que toyoki que mbongo ya matanga ya Jani Fay. Babi ke bana na ye ba si retrouver ne l'autre côté. Mais si ko mbongo ya Jani Fay to tuna ki wapi papa parce que ça mbongo matanga. Merci vraiment Rose Lamata. Et ça la sonne na mboka na biso Congo comme on a ba artiste le rôle ba vieux Chatula artiste belé oh ba bimi le koso oh via d'ailleurs via Jana d'ailleurs ba profiter la loi vieux ba lié ba mbongo ba artiste mo conscient ba artiste mo ba mania ayeba nuku tuté donc je vais faire Jana ligi ba musika tango atayo moko papa tango tanga déjà vie Chatula biso tout ebiki Chatula yebani a jouer kitoko biso to sepela nae mais on baza artiste moko inconscient ndingi nini papa a jouer kitoko Chatula ligi veut Jana jouer Chatula ligi ma veut Jana jouer Chatula ku fata le botier botier c'est botier kana cinquantenaire ko bimi na mort ba salima papa tinga pa na ya ngate on vit Jani tala aux allez na misère na butu lendemain na wante muzalete artiste comédien ba kufa na bango to lela bango Jani aza icône ba alasima go azama Jani Fay que son nom de réponse à P Jani Fay omoni ve atiki bana ba babondo kongola bala ba kongoli bala ba juisi bala poka kana liwa ya vie. Mais bazui bala balie bala ba pesa bana ba 500 $, ça n'a rien à voir. Mais to landa ki na en direct na poto notre artiste Chatula zolo ba ki mbongo basali na ngwe lokote donc mbongo nyosto ba kongola ki e mbongo wana yangwana e yaki ko yaki na maboko ya famille responde ya moni ba Nigeria ba le kabiso ba kongole lo rembo lokoso donc ya tu mona ba na rien bazana rien ba le lokote. Vieux Jana on le bango bien bien un jour nous allons président il y a artiste comédien c'est que na ba Chatula na ba Saïsa na ba Sobé vient ngaza président na bango na ba papa Masumu vient ngaza la président na bango ndeni mais veut dire le gars ba on a combo alege ba on a combo Jani Fay combo depuis ne jouer à ça si c'est liboso na bango ayeba ngo lega bango via Koufi Fabali batama wake vienga dae bu atiki mer na kin balifanto mais bango batali na wana te wata no avantage na bango balie bala de artiste mo ba mandia ba lokoso ba profiter ba payer ba basket ba futa ba parler na wana miki ba futa ba fature ba mai na snel mais ba wana ba yibo so fonda yomoni le nomo to reverser bino ke ba tu ba na poto wana ba rien ba momine ba bokola bango ba bokola bango ndé ba saba mapumono mo minina na eloko ezati ba mo ba bokola bango ba mo ba bokola bango to lingi to yeba soki to comprendre yo bien notre artiste olingi bisa biso ke mbongo ya matanga ya Jani Fay franco e komi na famille na yete e mbongo wana batu bakaboli yango mais bisit bakaboli mbongo bapela baka mais je te dis la vérité baga fait ma belle vie bisare sali soni na mbongo na biso Congo artiste comédien ninga na bino artiste comédien akufi balinga bazana mawati
babayeno ah mère balifanto j'ai neni attends moi 10 000 balles pas mata 20 000 balles pour da obike mbongo ebimi na matanga ya vejani mbongo mebele zola ba artiste ba uti ona ba uti poto ba ina kwa yobi kombe bali gouvernement congolais abimisi mbongo pona Jani Fai ba pesi misé yobi misé kwa lelo kono bi dépenser ya kombe ce que olingo faire comprendre biso na batnos bazolanda biso que bana mwasi topé mama bayaya baleki Yaya Jani Fai, notre artiste et comédien qui va se retrouver dans le côté. Donc mbongo ya Franco, hein, ya Jani Fai. Donc mbongo na ye et kabola mi na bato o baza en vie famille na bénéficier de l'autre. Na ye sûr famille avec na biso Jani Fai va se retrouver na rien. Oh. Tala avec Jani Fai artiste ba battre les Franco. Et bon c'est toi sur kufi ba pesene. Ba pesene wendo. Oh. Papa c'est une personne qui a un bébé Chanda. Oh, on a la Franco. Ah, on fait pas des connes. On fait pas des connes. Il y a aussi cette socialement vidéo le monde a mal au soir sur la piscine, moi sur ya kaluka, bambiso oko sa batuna l'océan. Mais ça tout les qui biso ça la preuve il y a ba dépenses ndenge nini ba salaki ba monter ya mbongo zalaki dépenser ndenge nini et au petit kali na maboko albatu ça la ba preuve wana akuprouver biso yango na yebisi yo ba vieux na ba jaloux oh yango moni mutu so en vie ba sala ni ba le yo mais so ko kufi ba mota mutu akufi tona gaz c'est que tu as dit bon matin avec Jani Batamali. On dit bah pelon baka. Je te dis la vérité, bah payer baka. Bah les grands montants. Il faut bâtir on a poto. Quand il y a un moment et là. Bon bah vite, faut te rentrer maintenant quoi. Bah il bon là. Oh. Bah j'ai là bah on va y aller en accord. Mais notre première dame maman Denise Nyakero motema ya président Fati Beton yene mutazo ki responsabilité ya matanga ya Jani Fai to mona ki ke azoki responsabilité ma mnosu ya corps elongwa poto e ya sikoyo c'est que mbongo e ba kongola ki pona matanga ya Jani Fai c'est famille ne faut bénéficier nango na yebisi yo nini menga na Finlande aleli Abna meyeba comment bino ba artiste comédien vous êtes toujours des autres buna ba to ba yeba na te ba za ba lokoso. Oh. Merci na maman Li, merci na maman Denise. Merci na muko tombolo Fati Beton. Ba biso ba yeba to leli pa ya maman Denise. Yela biso ko ya fait Jani po biso toza la photocopie na ye mère yoki ko lela biso ba yeba. Kolela na bino ba chroniqueuse kori mais ba profiter maman mokonzi ya mboka atema muna atema kam na de Jani c'est que ba on a été machine maman présidente maman Denise a koti makambo c'est que qui est ekobima ko pourquoi na te ba bete de machine ki mbongo ebima. Famille Jani va se retrouver n'a rien. Bana Jani va se retrouver n'a rien. Et ça va pas si makasi. Mais famille na ye artiste négligé on a soi-disant un président, on soi-disant un vice-président, on soi-disant un secrétaire, on soi-disant un président artiste et comédien. Nanya no mayo. Ponga ya bana yebi na binoti. Notre première dame, Maman Denise Nyakero, salutations et belé. Merci vraiment Longonia Maman. Balobi que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. La Maman Denise Nyakero Penepenia, notre président de la République Fati Beton. Merci Mingi. Et Maman Denise, Atiba Pakene Angers. Maman Nene Matondo, la servante de l'Éternel en direct na France, nabi que zola nabiso maman yo pour se déranger qui pour na matanga ya notre artiste Franco ya Jani Fai. Mais maman Denise a mbongo na ye papa. Nga nazaka wana na place msute nga nazaka na makambo ya matanga parce que il y a Jani Fai ataki na bana ana Congo. Il y a Jani Fai atiki bana oya bota na la brine na poto. Siko bana wana lokola ya Jani Fai azate.
Nandimité qui artiste comédien surtout en tout cas vraiment nandimité qui artiste mort rolo bakinga na charge toute responsabilité occupé bana ya Janifa Yazate. C'est pourquoi pas cause mbongo wana parce que mbongo eza ebele. Mbongo utaki poto et après na Kishasa aussi ba contribuer qui pour na matanga ya Janifa. Et pourquoi pas kozwa mbongo wana ko pesa mama boko ya mama ya Janifa pour que azwa charge ya ko boko la bano mo ya tiki. Au moins que quelque part bino pe artiste besoin à moi des autres muké papa. Rose. Au moins il va pesa net singa mbongo wana yaba. Na lopaka awa ipa ya frère Renabi. Na loba na Renabi. Abeda show. Vena biso koda mboka wili musheni. Ba pesa mbongo na batu te ba mbongo ba pesa ngamoko yaba. Mosu ba pesa mbongo wana. Bena biso mbongo ngana bimisango nyonso pa ya mère. Ngana ba sama mère. Yaba. Baza pena mbongo matanga yaba ba pesa yo. Soki tu bato minene to yebi mbongo monani te bongo ya bato mona yo papa nabia omoni bato ni otanga ya minene kaya mo stopi bamuti yango ya refisi bamuti nikola ko wele na président na soki secrétaire elie moto na bango vejani de bimela bango na ba parler na ba chambre na ba douche yele mbongo na nga ya bana fe bimela bango. Oh, mais oui, il faut que ban ba kende se connaître le petit ba chic. Ce que ban avait déjà ba chic était pourquoi ni même wana il fallait aider ba petit. Bon ko aider ba petit. Bon ezati. Ce qu'on a mis to comme les sous maman Denise talaka ya bana ya fait sur Janifa talaka ya mère. Parce que c'est bon confiance. Oui, merci beaucoup. Baza Bavantirier Balokoso, notre artiste Yaba. Est-ce que Oku copie sa conseil nini parce que to comme la msomo ko chité pour to comme na suka Oku sa conseil nini Oku copie ça et pas artiste na biso bazolanda biso oyo peut-être ba simba ki mbongo ya Janifa to bato oyo ndengo yo moko zolo baki ba lie mbongo ya Janifa Oku sa bon conseil nini. Te conseil non pesa bonté mouton déjà pour nous la mairie faut barrer dans la mairie. Oh. Là conseil pesa bonté. So ba yeba ki baba responsable. Baba gafete balia mbongo moyi. Dans la conseil pesa bonté. Ba mo place ba zaba nié baba ke ba mitie singana kingo. Vous comprenez? Maman Denise akotaka marambo alandila et puis père nanga papé Dimo tanga oka marambo ke balia mbongo moyi c'est pelité. Et puis, ceux qui la brune autant que la brune, la brune. Asa mère mo, asa nako bengende, asa tema mabe ya osaranate. La brune, asa tema mabe. Comprendre? Sur le marambo, balia les babala, la fait Jani à cause de lui. C'est la brune. Faut mon mimo pas moi. Faut chéri, tema mabe ya nengo les alarate. Comprendre? Obo via tissu pesa via mukanda osali tout via kota mabele. OK ça la tête donc on a pesa conseil te na bato ba sali mabe pona vina na conseil pesa ba muti so les allez que mon ministre de l'équipe pele wana prestation na ba président on ba wela on président on secrétaire on nan na on pesa ba conseil mais non pesa ba conseil ni ba lie mbonga mowe ata yo moko on si non pesa ba conseil ni baza ba mandia ba gafe mabe ya moni ngoso yokuta na banzela foto ba gare na bango ponga na pile petit ya Janifa na mono na nzela bi wali mo na bando gauche droite le foto qui no bon. OK. Merci beaucoup notre artiste Yaba tout ce qu'on a nous sima ceux qui n'ont vraiment même esprit avec mon réalisateur, je dis bien mon réalisateur Mobali propre Mobali l'œuvre rose Mobali Angana Mobali Angana papa ya bana ya Angana a balancer les biso élément moko ya matanga ya Janifa et tout zongi tout juste après élément. Merci beaucoup à mon réalisateur Naelema Kitoko Autiko balancer les buisseaux sur cette plateau avec notre artiste Yaba. OACP sera toujours mité manabino na katika quand même si j'ai autozo le bela Yaba tolingi tout na boy. Fondation ANTPC Nato Kanisa Indimi charge Yabana
il y a notre artiste hein Franco, il y a Gianni Faye. Ouais, merci vraiment. Talara Yomoro Rose. Et comment c'est au niveau de la fondation Tokanisa, va aider Bana ya Gianni. Ya, aujourd'hui on a trop place ma mokende. Et ça la fondation on a. N'est-ce pas d'accord na monter. Oh, on a d'accord de maman Denise yé moko za charge ya Bana ya vile monsieur Gianni Faye. Te wana ozo senga, mais oza ko na eza obligation to senga aide pas notre première dame. Oui, on senga pas pour la fondation na bango nyonso tout et loko ça na ngote. Oh, ba ozo charge lelo na misu ya batu mukilemoni. Après 2 semaines au bengi ba yamba na bango te. Mais là dessus, yo na ba fondation. Ba fondation so mona bana eza ngoni loko te na ngono surtout c'est sur les mandias. Bah on a fait un mission à tout aujourd'hui charge à Bana Mukilemoni 2 semaines 1 mois mais 2 semaines il y a pamba benga ba usiko bah on a mbaté donc on a comprendre bien que fondation moko te ndimi charge à Bana ya d'ailleurs bien sûr on dit si fondation oh yo sur ba ba mo bana ni charge ya Bana ve Gianni Faye net nga na senga muta ko charge ya Bana ba ko la kitoko ba mela milk ba la bonne santé. C'est Maman Denise Nyakero. On a ma fondation qui toko. Pour Maman Denise tongo midi poko. Asa d'accord on babana. Mais artiste ya bato ebi ke biso nyoso tout monde entier mon baby ke ya Gianni Faye atiki basimi sato. Atiki Mao, atiki Sylvie et atiki Labrine. Parce que Labrine azate Labrine azana poto tolobi ke Mao na Sylvie est-ce que bako yoka na bango no sotumi balé bakende kuta na mama ya Gianni Faye. Merci pour ma question les autres capitaine Abi Mao na odotanga sur Labrine wana bazaba na kobenga mabani bazaba ndoki ya vie ya vena biso Gianni Faye. On m'a vu Gianni Faye tant que m'a vivé Gianni Faye. À Sylvie on a banani bon ba vraiment mutu objet de royer ba marque maman ya bana za mais na biso Sylvie Mao OK to rebiete oh Labrine to rebiete da studio ga Labrine net nga rebiete Mao rebiete tu de merci Sylvie donc mutu ma ba opesa makamisa maman Sylvie oh Mao na matanga aya to mona été na morgue 51 to moni était la brune d'autant na morgue to moni était jour enterrement to moni était parce que important c'est nos amis na maramba mais baza basi ya Gianni Faye faut baza basi na yete moi si avec Gianni Faye ça mère Sylvie mais maman Sylvie a botana ya Gianni Faye oyo azana poto la brine pe so abota na Gianni Faye siko Mao kaza mwasi ya Gianni Faye ye Gianni Faye tanga zaki na bomo bango nyonso baza basi na ye siko zo baza basi tendeni il faut Mao na Sylvie bakutana bakikutana mama ya mowe na bia baza basi na yete artiste asaka na ba fan OK Mao fan ya Gianni fungole ya biso to comprendre la brine fan ya Gianni on lui fait la sensini na sens attend Gianni trop na TV amoni moya ko dalé Gianni te aluka procher kinga lelo façon yo Gianni na ngako ming mais ya banga moni c'est comme ça kanda lelo makala kanda mabene isio ngaza petit frère ya Gianni Faye na kanda mabe la brine wana la brine asa moi ça fait Gianni te azaki fan clé ya Gianni moni tinga ya ba artiste nana ba fan monde entier elle a fait nous a repérer nga ya ba ngako ming mais yema azo mi pesa ngapo na otaki peut-être ça na makamba zemiye ça pas comme mais ça moi si na moité moi si avec Gianni c'est merci Livie maman ya bana o monde yebi nzambe na likolo aye ba la brine ba Mao so tanga baza ba fan club artiste afaka ba fan muto repérer single muto repérer moral donc ça te comprendre bien ya Gianni ti akufi bongo ana moi cité ana mwasi mande na ba fan merci Livine mère ya bana obisi to yebi oh la brune fan club oh Mao fan club oui baba fan baba si na yete possible ala ba si ba mi satu na morgue banga ba tamba mona
donc moto ba tous ba moni za merci. OK, merci beaucoup. Corps ya Vejani et Yakin. Ah oh, na bole loko. Na ndeni. Na lobaki yango ke Vejani, le roi va artiste munene faut ba kunde na poto, na mona ki place mona na sima arena, cimetière mo za na sima arena wana. Oh, donc yo kenda ke mona ki yango. Ba so na fait na boketu. Ba so na fait na boketu premier. Oh, abiye ba place so ba kunda vena yo ah, na sima arena na cimetière mona ki wana. Donc so na fait boketu. Oh, to imangongi baena ko sa ku basi na letanga ozara piko ozoya. Oh, là ba zela. Donc basi na le ba informer donc yom to zaki responsable ya matanga ya Janify. Mais oui. On va être responsable. Mais avec école goya te. Oh, Vesali 16 ans la poto avec 10 cœurs. Parce que vieux fraîcheur à Mali. Bon on na nécropole, Vesali sur ba chaleur ah. Ozanga ko ba fort. oh. Na boya ki yango na baki ngande na labunga na ke mikili na zo ke na mbongo matanga na ke na mikili na ke ti na tombo ya vie. Oh, Corréaté et puis respect ya ba mort exaté. Ndeni. Oui, derrière respect exaté. Ba n'importe quoi ba matanga au sentiment ah via tala. Oui, mais so mona matanga franco le ke bien respect exaté ndeni. Yebisa ma Vejani za ma vie. Nana rolo bana. Vejani ma za ma vie, Vejani. Ba sia tu la rolo. Yebisa ma Vejani za ma vie, ba sia tu la ba rolo ba. Merci beaucoup notre artiste préféré hein Yaba alobi boy aza vraiment na kanda to comme na biso ko chité hein pour to comme na biso pinda na suka tozo kita na biso pinda tozo zinda notre artiste Yaba est-ce que okolo ba deux mots na batu nyonso bazolanda wow merci vraiment batu to bolanda nga na pesi nombote na yebiki bolinganga mingi naza tant que bon a besoin na pona panza teke na za na pesi nombote boze biele na poto na bosanité ma Béatrice Bongo Keto la baronne na Canada na Vancouver Hollywood na bosanité Papa Edimo na bosanité Nini Menga na Finlande on est ensemble ba on a bois quitter c'est que ah bon comprendre numéro on a plus 243 OK 85 640 48 50 plus il y a Willy Mouchen donc plus 243 85 640 48 50 la bossalité frère René Abi et puis na Yomo Rose ah balobi ah et ça joue à tepo ezandei. On est ensemble, merci. OK, merci beaucoup na artiste na biso Yaba wa sepelisa kibino wa sepelisa kabino toujours na ko ba ko sepelisa bino. Merci beaucoup na balandi nyonso to bo sepela ki kolanda émission oza ka bongo présenter na wapinga ya bino la madra la rena mwana ya suka Yaba mama RM hein to bo na raté RM c'est-à-dire Rose Mpongo. Merci un grand merci beaucoup Rose Mutumoga. Boss Eric Tilombo na pesi mbote. Boss Eric Tilombo na pesi mbote. Merci beaucoup na maman Nene Matondo en direct na France. Bah merci beaucoup na yo la servante de l'Éternel. Hein? Bah le bionde maman ya bana maman Nene Matondo motema boboto motema munene. Merci beaucoup à mon réalisateur ce que là qui na beauté et sika oyo na qualité à image. Bopé saka merci na espace la boyomese hein. Oui c'est la miko yambaka chaîne na bino o le bilano makambo ya bien trace ADC News. Merci à mon réalisateur mobali ya beauté mobali ya mbinga mobali ya propre mobali ya l'œuvre rose hein? Merci beaucoup na yo pour des chapeaux papa pour ngai hein ndeto kana na bino hein so Nathalie gauche Nathalie droite Nathalie gauche quand ndeto kana bino aïe tukutani prochainement bye. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays, aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Manana vitae, masembena lipopo.
tout beleza garçon suisse Mary Sindani Lili Sindani la